Mbote na bino bandeko. Eza bino Mama Henriette Kidumbu Shembo. TV na telemi lisusu pona beta na pesa bino bambote na sala elubu na ngai ya lelo elubu na pesi mbote na ba abonné na ngai akala na ba abonné na ngai sika na ba opo bazokota ka bokota nzamba ko na obo zo support biso zo supporter biso nzamba ko bakisela bino. Lelo naza na elubu na ngai ya ndakala. Ndakala na biso yango ya pembe ya mubesu ya pembe. Eza bandakala eza ba sorte belé. Okuta biso babenga bisuma misuna ba komote bandakala eza ba sorte belé biso babenga tout civile ya bike ba bazala kasai ba yebi. Ndakala eza accompagnement kitoko na fufu. Lelo na osakra ya vite fait soko za na pressé vite fait olingelo ko ya pété ya easy. Salaka ndakala ya vite fait yango ndakala to sokola ki yango na sani na ndakala biso na kateli litungulu na kateli ai na tomate yango eza na moto deja nazosala boye po naza loboko moko naza moto akosalisa nga te oyo eza ndakala moko babengaka ya vite fait baya mwasi na baya mobali natiaki deja nini na nga na moto tomate na ngai na bandeli natieka litungulu ndakala ebongaka baspasi ebele te ebongaka bagu ebele te natieka litungulu natie ai na tomate wana bozomona na moto mpona koganye temps mpo ya kozala te na kosala episode mosusu natiaki mpe mungwa yango wana tika natiaki deja tomate na ngai nazwi ndakala na ngai na tie oyo eza nango ba vite fait baya mwasi ezaka vite fait moko simple mpe elengi bato mosusu na ndenge balambelaka totina ndakala na biso likolo wana tomate na biso ebela moke na se mungwa deja eza na kati ya tomate wana bato mosusu nde balambelaka baya mwasi balinga ndakala ezaka na sorte mpela kolamba oki kolamba ndakala oyo okolamba yango swat bamosusu bakalingaka nao liboso basokoli eza modele ebele ya ndakala eza mpe basorte ebele ozwi osokoli okalingi yango atiango na mafuta akalingi yango ntango akalingi yango siko aye kokatela pusi na pano apusi na pano pembeni atie tomate matungulu atuti matungulu eka na kati ya moto ta matungulu ebeli entre temps ndakala ezokalingama me ya lelo neti eza ya vite fait na ndenge mo nalingeli nakalingi na ngai ndakala na nga te nasalaki na tomate eza na se ya ndakala awa baya mwasi mpo babi toujours conseil mpo kozaka toujours na lutu ya libaya ntango ozolambela epesaka bien ndakala biso yango wana ezobela tozala tina nde tomate ekobela ekobimaka ebimi bambuma ebimisi mwa ngai wana nde tokoyeba kopresente ndakala na biso nga na mona nanga kaka ndakala ezalaka bien kolia yango na nini na kombo nango nini na fufu ndeke soki na kwanga ekoleka nayebi te entre temps ndakala na biso ezobela tozopesa bandeko na biso bambote napesi mbote na Nadine Bola TV bambote na yo napesi bambote na Papi Bola mobala na Nadine Bola na bana na bango ba Gloria bango nyonso 4 napesi bino bambote ya bizu na bino napesi mbote na Omoi Angélique na kati ya Irlande ba bizu na yo Omoi Angélique na kati ya Irlande Omoi Shembo napesi na famille na nga Henriette Kidumbu Shembo famille na nga Yodi Shembo famille na nga Unga Shembo famille na nga Yodi Shembo famille na nga Wembolo wa Shembo to Shembo toza mingi toza partout au monde bambote na bino baza na boshingoto balubefu partout bambote na baya mwasi baya mobali baza na kati Australie baninga na ngai famille na ngai bambote baninga à Paris na Champs-Élysées na bote ba famille na nga na Belgique na baninga bana Italie bana Kinshasa bana Angola partout nous avons des amis bambote na bino tobaka pe lisu ndakala na biso eza ndakala moko vite fait bamusu ndakala ezaka modele ebele ya kolamba bamusu bomo ata musu alambi boye amoni ekoki boye omona atie mai po eza na supu alingi te kaka eza na mafuta me yanga na kotia nanga mafuta na kotia mai te na kosala yango kaka boye nasali yango boye mwa tomate soki esili mwa ngai nde sikoyo nameki yango na munoko namekana soki mungu ekoti mungu ekoti
Baya mwasi batiaka mungwa te po eleka. Batiaka mungwa muke. Ekota te me okoya kobakisa. Tozaka na ndakala na biso. Ndakala na mboka mosusu eti bazambi babengi yango so ekapeta. Ndakala eliesaka fufu otike ndakala eleki na nyama elengi. Nataki na rapi mafuta kokoka mingi te. Yango eloko moko vite fait. Ndakala ngate ezaki na besoin te bongo ndenge na bandaki nasali tomate. Après kosala tomate nabwaki nasali matungulu nasali sauce à part ndenge nasokolaki ndakala na nga kitoko bandaka mosusu ezalaka mabele baya mwasi mais oyo ezalaka mabele te soko ebaka ndenge kosokola ndakala ezalaka mabele okobebisa moto apeti alie boya buki boye libanga ebebisaka apeti donc il faut kosokolaka yango bien oyo naza nango confiance po eza badoso nalia te bokotakota bomi abone na Henriette Kilumbu Shembo bokotakota bomi abone chez Nadine Bola TV chez bakuti mosolo musu eze pa Henriette Kilumbu Shembo te bokoti et pas chez Nadine Bola TV bomi abone bokuta masolo kitoko oyo ezangaki te entre ezokalingama oyo ezangaki te po okoti epa Henriette Kilumbu Shembo okuti te ezaka famille moko okoti so epa Nadine Bola okokuta yango bokuta bambisa bambika banyama zamba bambika bokuta lituma bokuta mbisa mai ya pepe supu bokuta mbisa kokalinga bokuta makemba kotokisa bokuta pondu ya libondo bokuta nyonso ezali oyo ezali pe tomalaka toujours kobakisa entre temps tobwakaka misu po tomate ya biso ndakala na ngai ezika te baya mwasi naotya na nga mai te yanga nalingaki mai te alingaki na nga mai te eza eloko moko ya vite fait nabanzi mpo na ngai ekoki nakandi moto napusi kuna ndakala na biso yango wana biso yango bongo nde nazobalusa nambi yango kaka bana na nga mpe basepelaka nango malgré toza na poto bana balingaka yango mingi soki osaleli bango boye otie mwa fufu na yo pembeni nabanzi ekoki nango bandeko basi baya mobali ndakala na biso yango wana yango oyo natiela sani ya moke mpo eza yanga moko nde ero nazali na ndako na présente bamosusu ntango bakoya na kotokela bango na koshofele bango na kolia yango na kotia mwa pilipili moke na katikati. Ok, see you bye. Bomi abonné na Henriette Kilumbu Shembo na Nadine Bola TV. Ok, see you bye. Meka okoka chilengi.